la chaîne qui vous édifie. Moussala, mais bien aimé, Nzamba eko confondre bango. Le cas David qui nazala ki na Nzambe nanga. Nzela nanga na bano tambola nazala ki na Nzambe. Non ça la parcours nanga ensemble avec mon Dieu. Bien aimé, mundela linganga lolo mususu. Talaka à l'époque ngano ke de signer contrat tina par son frère. Ngai no kende. Patolo moi nous azana kis patolo ba vient na okuta na babi. Moi nous azana kis benene. Mundela ko pesa occasion boyete. Mais si que yo konya te sengele pesa mela yo. Mabelo yo konya te sengele zala na se ya makolo na yo, na se ya pouvoir na yo parce que yo zana Nzambe. Mais bato belé lelo bazo zana pouvoir Nzambe le souté. Ba osala misala pouvoir de pesa mela bango te. Osala musala mona 1 mois, 3 mois après ba longoli, 5 mois après ba longoli. Pourquoi? C'est parce que zo possession mabele wana te. Oh Zamba ebisi Israël, bisika nous so bokonyata. Ba longoli place de oh eza place exceptionnelle te. Lui-même est Dieu de gloire à l'obé, tout lieu foulera la plante de votre pied. Ma colonie pe inyata mawapi. Ce que nyata man États-Unis, tika na lobete États-Unis pe samela yo. Ce que ça na bato baso ko réussir te na kati États-Unis, na lobby yo ko réussir au nom de Jésus. S'il y a des gens qui ne réussissent pas na kati Allemagne, mais moi je te le dis, toi tu vas réussir au nom de Jésus. S'il y a des gens qui ne réussissent pas na kati ya France, yo ko réussir na Congo. Na lobby ma belé wana ya mboka wana yo zale pe samela yo. Même ozana Nambujimaï, même aux Kananga, même aux Lyon, aux Monaco, aux partout aux Ali, na lobi ma belé wane pesa melayo. Na kenamboka moko côté ya Congo central. Na kenamboka wana azakana deux missions. Na kenaka mission évangélisation et puis mission ya Nzambe côté ya Sango Malamu. Tant on a commis kuna boyo kalma Nzamba sala. Tant a commis wana kuma ki ba 18h 19h presque 19h. Quand je suis arrivé dans Mboka wana ba singa babi avant on la na Mboka oyo il faut okutana na mokonzi ya Mboka oyo. Donc c'est-à-dire faut okutana responsable ya Mboka oyo. Okutani ne bo solo li na ye na sima ko solo landa ko autoriser yo ola na Mboka na ye. Soko lali na Mboka oyo eke mokonzi ya Mboka yebite. Et que makambo wana ekomi epa ya mokonzi ya mboka ke mutu songolo pakala alalisaki mupaya na ndako na ina mutu wana na yo bwana problème. Donc mutu wana d'abord ozala condamné ba obengane pe na mboka et puis pour ça na ba conséquences de golanda yo. Non, faut ça na Nzambe. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Dieu est parmi nous. Nabi ça va tokende. Tokomi pa mokonza mboka bafandi singa matondo bimezo ba bosana mokili me bozea mokilité bien aimé abando tunanga uti wapi na bandi ko expliquer non na uti Kishasa na yaki kaka pona somba babiloko songolo pakala et puis na zape mosali ya Nzambe. Moi je ne peux pas cacher mon identité. Bien aimé, ok, ça va. Chef Epsinga lobby. Oui, puis qu'on continue à Mboka Bapaya. Continue à Mboka Bapaya. Comment ça va Congo? Mboka Bapaya. Bon, on a évité. Et ça va Congo. Congo central na Kishasa ça va Congo. Ah bien, na yebi. Bino bata Kishasa bolo barabongo. Mettons au tient ma colono na mabele oyo. Il faut bakoko ba sepela na yo. La chaîne qui vous édifie. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Nzambe alola pambola peuple na union sobisika bazomi na mukola lelo, c'est une grâce qu'on a trouvée liboso na Nzambe et puis laisse-moi vous dire que c'est pas hasard que nous sommes encore ici pour juste parler de la part du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, yo muto zingolo oyo saisir opportunité, juste seulement quelques minutes. Je vais vous partager quelque chose que nous avons fait dans mon thème et dans le banango bino. Pendant que j'étais en prière, à la montagne, Dieu m'avait parlé quelque chose là. Raison pour laquelle je suis venu encore
pour partager ça avec vous, peuple de Dieu. Nalingi d'abord qu'on puisse prier pour la parole de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, je te rends grâce car tu es mon Dieu. Le véritable Dieu, toi qui ne changes pas, tu ne changeras jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nzambe na tiki moma oyo na sena loboko na yo. Nzambe pesa kimia na bainyoso bazangi kimia. Pesa esengo na bainyoso bazangi esengo. Loboko no yangolo likolo ya peuple nyonso yo batungisa mina ba malade na makambo ya ndenge na ndenge. Tika ete ba ange na yo ba iba na ko sécuriser moko na moko jour et nuit na kombo na yo Yesu Kristo ndeto bondeli tolobi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe ya pambola yo, akanisa yo, Nzamba salelo susu babola mwebele. J'ai seulement quelques minutes ici, quelques minutes que je voulais partager avec vous parce que c'est très important. Toloba o Nzamba tiena mitema na biso, toloba o Nzamba lobi pona mboka na biso et surtout pour le peuple Nzambe. Vous savez, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, raison pour laquelle on a des révélations et d'autres choses, on ne peut pas parler ça ici, mais quand vous allez nous appeler et puis on va quand même vous communiquer et puis vous orienter na oyo Nzambe a lobeli biso pour bino. Nzamba tshaki na message na ngana lobela eloko moko ezali très capital na ba vie ya bana na Nzambe. Non seulement na ba vie ya bana na Nzambe mais même dans nos nations. Ba mboka na biso. Ba famille na biso. Maboto to botami nango ba mboko yo to kenda parce que mboka na mboka eza na ndenge nango ba vivaka. Famille na famille eza na ndenge nango ba vivaka. Bazana ba biloko batu musu ba benga ngo bokoko na bango. Oui, ba ko benga ngo bokoko ezali ndenge ya famille na bango. Mais biso to longwa na kati ya kibokoko, biso to longwa na kati ya ba coutume, biso to longwa na kati ya ba lien. Parce que Jésus-Christ nous a arrachés dans ma famille na biso. Alors on n'a pas place où on a nyonso et ça n'est loko to benga ka domination de lieu. Domination de lieu. C'est-à-dire que dondo toko konza bisika oyo muto azali. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut y bango na vie na yo. Soko botami na famille moko songolo pakala, il y a des choses où ça les maka spirituellement. C'est-à-dire to besa ba benga ngo puissance ya domination. Na puissance ya domination les ala ndenge ni. Bo soki mutabotami akoya ko kute loko wana za ko exister. Et loko wana za déjà ko exister banda kala na vie na ton Afrika ta famille na bango. Même soko ke na mboka songolo pakala. Na mboka wana soko komi okomona il y a un esprit où ezali ko dominer likolo na yango. Il y a des esprits où ezo dominer likolo ya mabele oyo niati. Soki oyo iboyebi makambo wana te, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire vraiment zalaka na kolela. Pourquoi? C'est parce que mboka oyo yo kendeli oyebite esprit ni ezo dominer likolo na yango. Famille oyo botami oyebite eloko ni ezo dominer likolo na yango. Et ça na ba famille moso moto abotami esprit ya domination ça connaît kaka esprit juste ya ki célibataire. L'esprit qui célibataire ezo dominer na kati ya famille. Mais sous au comment na esprit à divorce ezo dominer na kati ya famille. Eza pena ba mboka mosusu batu bakendaka. Tango komi na mboka wana lobiki soko ye awa wana mboka oyo okozonga maboko pamba. Nyonso yaki nango. Eke ngana yeba na kena kota ndaku moko na kena futela quelque part dans le pango wana. Tona ke futela nazoka bata pemeni bazo bisanga balobi mosali na Nzambe. Lupango koti batu nyonso bakota lupango oyoyo. Ceux qui sont mariés, ils sont en Kabouan. Ou soit ceux qui sont en bana, il faut pas la bana. Et puis ceux qui ont été au côté Kabilo, Kwanda, Kunyon, Sopo, Futaka, Mbongo, Yanda, et Simanango Kei. Mais tiens, c'est vrai. Babi, c'est vrai, il y a plus de 5 personnes qui vivent dans Katia Lopangwana. Le bitalam taliboso, il y a des célibataires, il y a des Kabilo, Kunyon, Swakenda. Babi
ye motami bala ye na bana misatu bana mibale bakufa ye awa abima kende tanga mwana mibala kufi abime ke babi ya misatu aye banda kota hôpital moi ça tikala ye mona ndako moi si ba des autres familles mobali ba ye ba bengane libale kufa na mobali pe kufa sko tala ba réalité biloko wana nyonso na kati ya lopangu moko ezali normal ezape na ba famille mususu makambo wana ezala c'est-à-dire tango botami bazoyi biso déjà lobiki et pas na biso tozala boy nana ndeko moko abano sonanga bisenga bi papa biso soki to suku soki to kufi ba pardon biso to botami ba ke no suku la biso na mai mo batangi nga ko mai yango na mboka la province disons donc tango botama ezala mwasi mobile ba ke suku na kata mai wana na mai wana ba bi ezana ba esprit ko ya ba ke tuke pa bokoko. So imaginez babiloko basalaka ngo na ignorance na yo basalaka ngo contre volonté na yo basalaka ngo soit na imposition parce que loi na biso ya famille lobi boye et tango koli okola na esprit ni ko dominer yo. C'est ça que les gens sont en train de vivre. Alors moi je suis venu ici Bible lobi si le fils de l'homme vous affranchit vous serez réellement libre. Tout un passage moko awawa, c'est très important. Josué chapitre 1 verset 3. Josué chapitre 1 verset 3. Batumi batanga ka version me basota kayango. Batanga kango vraiment na mozindo te. Bakota kana profondeur nango te. Bango basatacha ka peut-être na ba verset mususu, mais o ezali très important version na tangela yo. Na tangi yango Bible lobi boy. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Vous savez, dans la vie, il faut toujours référence biblique comme un modèle, un exemple, il y a bien. On ne peut pas dire aux gens que non, biso na famille na biso ezalaka boy. Biso na lopango na biso ezalaka boy parce qu'il y a des parcelles au côté biso papa maman ndongo côté biso tozalaka boy. Non, il faut toujours référence comme Jésus-Christ a dit, il est écrit. C'est ça. Ici c'est Dieu lui-même qui dit au peuple d'Israël. Alors biboy, bisika nyonso bitambe ya makolo na bino koniata. Abina peseli na pesa melibino nenge na yebisaki Moïse. Gloire à Dieu parce que na mukolo lelo na yeko yebisa yo bisika nyonso yo koniata ezo pesa melayo. Il y a déjà à Longwe Inde, à Longwe Chine, na RDC. RDC pesa meli. Ma bela RDC pesa meli. Mutako millionnaire. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Quelqu'un qui quitte Chine ou Inde à Longwe kuna ayena kati ya Congo, RDC. Atie makolo na yena kata RDC quelque temps après comme millionnaire. Mais il y a des Congolais, il y a soit des Africains à Longwe na mboka na ye, à en Europe, ton Amérique, ton Asie, mais on possession ya ma belle place à communauté. Or la Bible nous dit, tout lieu foulera la plante de votre pied. Ma colonayo bandeni atan Europe, est-ce que c'est pesa melayo? Est-ce que ma belle Europe est pesa melayo? C'est tout à fait un problème. Pour Moussala, c'est tout à fait un problème. Les gens peuvent dire que n'Europe, Moussala les a bien, mais pour toi, c'est tout à fait un problème. Pour que peut-être on soit par relation à Malonga et ce pesa melaote. Et voici l'occasion favorable que Dieu m'a envoyé pour te dire que c'est possible. Ma belle ouane pesa melayo. C'est possible, bien aimé. Parce que moi, je travaillais avec un Indien. Bien aimé. Indien wana yebo tangate. Indien wana yebo komate. Je crois bien que c'était en 1998. Indien wana yebo komate yebo tangate. Mais tango anaye kota na kati ya musala na ye bato na ye kokuta wana. Nazaki le plus jeune na kati ya musala na ye. Na le plus jeune. Ba vione ko kuta wana mikolo bazu samba lobby mundele o soko kangami na ye suka suko fokufa
Babi, on dira Zalakana kisi ya kolekisa batu. Il faut koufa. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, vous savez, tant qu'on commis place, comme tu es Jésus, comme tu es un Dieu qui est vivant dans ta vie, laisse-moi te dire, il y a qu'au dominer, mais il y a qu'au dominer le colonel. Et ma cambe change qui discours change qui n'a comme qui le plus aimé na batunios. Et pas mon déléwan. Na comme qui le plus aimé, batu babane ko servebi ke na ko bela na ko kufa. Ou bien na ko commettre berre ba ko longola ngai musala mais bien aimé nzamba ko confondre bango le cas de fait que nazala ki na nzambe nanga nzela nanga na bano tambola nazala ki na nzambe no sala parcours nanga ensemble avec mon Dieu bien aimé mundela linganga lokolo mususu tala kaka l'époque ngano ke de signer contrat tina par son frère ngai no kende patolo moi nous azana kisi patolo ba fina ko kutana babi moi nous azana kisi beneni mundela ko pese occasion boyete bisika yoko ni ate sengele pesa mela yo mabelo yoko ni ate sengele zala na se ya makolo na yo na se ya pouvoir na yo parce que yo zana nzambe mais bato ebele lelo bazo zana pouvoir nzambe le susute ba osala misala pouvoir de pesa mela bango te osala musala mona 1 mois 3 mois après ba longolier 5 mois après ba longolier. Pourquoi? C'est parce que zo possession mabele wana te or samba ebisi israbi bisika nyoso bokonyata ba longoli place de o eza place exceptionnelle te lui-même est Dieu de gloire à l'obi tout lieu foulera la plante de votre pied ma colonie pe inyata mawapi ce que nyata man États-Unis tika na lobete États-Unis pe samela yo ce que ça na batu basoko basoko réussir te na kati États-Unis na lobby yo ko réussir au nom de Jésus. S'il y a des gens qui ne réussissent pas na kati Allemagne, mais moi je te le dis, toi tu vas réussir au nom de Jésus. S'il y a des gens qui ne réussissent pas na kati ya France, yo ko réussir na kombo yesu. Na lobby ma bele wana ya mboka wana yo zale pe samela yo. Même ozana Nambujimai, même aux Kananga, même aux Lyon, aux Monaco, aux partout aux Ali, na lobi ma belé wane pesa melayo. Na kenamboka moko côté ya Congo central. Na kenamboka wana azakana deux missions. Na kenaka mission évangélisation et puis mission ya Nzambe côté ya Sangomalam. Tant on a commis kuna boyo kal makam Nzamba sala. Tana komi wana koma ki ba 18h 19h presque 19h. Quand je suis arrivé na mboka wana ba singa babi avant on la na mboka oyo il faut okutana na mokonzi ya mboka oyo. Donc ça dire faut okutana responsable ya mboka oyo. Okutani ne bo sololi na ye na sima ko sololanda ko autoriser yo ola na mboka na ye. Soko lali na mboka oyo eke mokonzi ya mboka yebite eke makambo wana ekomi epa ya mokonzi ya mboka ke mutu songolo pakala alalisaki mupaya na ndako na ina mutu wana na yo bwana problème donc mutu wana d'abord ozala condamné ba obengane pe na mboka et puis pour ça na ba conséquences pe kolanda yo non faut ça na nzambe. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Dieu est parmi nous. Nabi ça va tokende. On est allé. To comme pas mo konzamboka ba fandi singa. Matondo. Ah. Ni besoin le ba. Bosana mokili me bozea mokilité bien aimé. Abando tunanga uti wapi na bandi ko expliquer non na uti Kishasa na yaki kaka pona somba babiloko songolo pakala et puis na zape mosali ya Nzambe. Moi je ne peux pas cacher mon identité. Bien aimé, OK, ça va. Chef Epsinga lobby, oyebi ko koti na mboka bapaya. Koti na mboka bapaya. Ko ezaka Congo. Mboka bapaya. Ngabi. Bon, na ebité ezaka Congo, Congo central na Kishasa ezaka Congo ka. Ah bien, na yebi bino bata Kishasa bolobaka bongo. Metango tia makolono na mabele oyo, il faut bakoko ba sepela na yo. Il faut somba nzamba. Donc c'est-à-dire il faut honorer bakoko pona bango. Non, honorer bakoko, non honorer Yesu tebe, non honorer bakoko.
Nasaïli sagesse. Et si bon dans le lobby, il est écrit, tous les foulera la plante de votre pied, nzamba pesa biso. Ndenge na niatika kama makolo na ngana mboka oyo. Mboka oyo bomba mana sena maboko nzambe. Pe bakonzi ya mboka oyo nzamba bomba bon. J'ai commencé à faire la déclaration sans toutefois ba que non ça la prière pour notre processus bankambo ba imposer ngai. Et ce qui m'a cambo yé bien ngoté. Ozana position na ngoté. Atoke ça la biloko ndenge no so esimbate. Parce que place au pays et pesa melioté. Au moins mutu mususu abandi ko sala musala mo après quelque temps musala place au sale la musala eza mabele pesa melio te pesa melioté. Ce pesa melio. Ah non, moi je crois. Si c'est vrai, ma belle, on est pesa melio. Bisi ko tiema ko le pesa melio. Ya ya nyonso ko sale ko simba. Au moins mutu muso ke bala ke ko tana famille ba ibse babi famille ba ibse babi biso linga so mbaila na hote. Moi sûr que na ko bala biso to linga ka été. Mais tout ça pourquoi eza famille ba ko lo ba maloba wana puka ka ke balu ka basani ba ka no ma belle on faut procession ngomona mutu muso va ba le faut no possession et libota zo kende wana libota wana eza ndengeni makamboni esele makana libota wana. Nebisi bino anabi ela ba tumsuna ba famille na bango bazana domination ya ba divorce ne dominaka likolo na bango. Okobanda bolingo na fidélité mais souka na ngombo na kaka infidélité côté puis divorce yé kaboli bino. Et c'est belé. Ce qu'il faut y ba eloko ni nezo dominer yo. Ni nezo dominer yo. Noto kutana mona moka kuluna ko se ko renoncer pa na ngai akoki ko yambola mabe na ye. Absinga lobi parce que j'ai compris que l'esprit est disposé mais la chair est faible. Abi tango bakenda ko sala babi yo mawana abi bamelaka whisky na makila ya niao basangisi yango bameli. Tu peux imaginer whisky na makila ya niao abi non seulement basuka ka wana bakenda ke pa banganga bachaka bango balatsa bango basinga basinga wana yango ne mutu komanda ka bango basala ono ba ko sala tabakangi bango mona babanga ate bayebi ke bosani ba obima musomona balimwaka abiato na atana zui décision na nga moko pasteur abiata na zui décision nga moko natika loko no sa les amabe na kata kashom comme sur na fandi pena na bandiko prier na bandiko prier esprit mo quitter linga na bandiko tuntuka mais quand les jours na bimi 2 jours après na ke sur sala mabe abi donc esprit wane zo landa kanga yango nezo domina kalikolo na ngai yana bate belé. L'esprit à mari de nuit, ils ont dominé Bango. L'esprit à masturbation, ils ont dominé les colonnes à Bango. Il y en a beaucoup. L'esprit à divorce, il y en a beaucoup. L'esprit à infidélité, il y en a beaucoup. Ils ont dominé Bango. Et l'on ils ont dominé Vinayo. Or, on zamba lobi boye. Mais c'est quand nous sommes konyata. Mais c'est quand nous sommes konyata. Non, il est écrit. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Nous nous sommes dominés. Nous sommes allés à Zolé, papa a problème pour concevoir. Esprit de stérilité là, ils ont dominé. C'est-à-dire esprit wana yango ndezo dondo na vie na yo et ko dondo les sous-souté nzamba lobi mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et moi je crois à la parole du Seigneur. Moi je crois et l'eau monté que domineux. Quand nous appelons aux ana mboka yo zaliwana, peut-être aux ana famille, peut-être aux ana mututo zako bunda seul. Laisse-moi te dire, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu, car Jésus-Christ a dit. Et on va comment? Moi je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Ça déplace aux alliés, soko beleli nzambe, nzamba ko yanola yo. Et puis on dominer. Attends, na musala wana balobi ba étranger nazara nga moko. C'est toi qui vas dominer.
Na musala nazo sala batu balinga ngate balinga kote parce que bazo comprendre que étoile na yo yango ne mtezo dominer likolo na bango baloba pona ni balinga kaka ye c'est parce que yo suis possession à mabele wana. Non sala musala papa nazo umela kate na musala non sala musala papa non so ba contrat on zo umela te et umela te c'est parce que ozo ma mesure terre ozo possession ya bateau kuti wana to ya esprit oyo kokuta wana. Et voici l'occasion, appelle-nous, on va t'aider, on va vous aider. On va vous orienter. Il y a la que pour dominer, il faut ça la boy, il faut zone ça faut chama bolonga na se. Lele pa na nzambe chat tolo na ona se. Et nzamba lola akoyeba na couper sa puissance wana. Il y a des gens na mboko ba komi ba millionnaire. Mais so so ki auta mboka. Mais nzamba tombole longo Congo, oké na Allemagne, oké na Italie, oké na Brésil, oké na Chine, oké na Angleterre, oké et mabele wana tili lo sali 20 ans, 15 ans, mais mabele mboko zali zo pesa melote. Non bien aimé, tu dois dominer. Yoko dominer na kombo na Yesu. Na longo li puissance nyoso ya domination zo konko, ezo dominer fina na kombo na Yesu. Soko za na Angleterre, na lobinzambe ya lola. Alongola yona sewana et puissance et domination yamboka Angleterre est à la sous contrôle la makila na Yesu na kombo na Yesu nazo déclarer mabele yo niati kaka nengo zo tambola kaka nengo fandi na ndako wana na mboka wana na ville wana bien-aimé na lobe pesa mela yo na kombo ya Yesu Kristo. Nzamba ebisinga na ebisayo mabele yo konyata bitambe yo konyata oyo simba na maboko na yo ekozala béni. Benga biso na plus de 243 97 30 34 307 on va vous orienter. Plus de 143 97 30 34 307 benga biso on va vous orienter. C'est très important to luke longi na nzambe tango mono sala na mboka moko kenda makambo zo simba te pene mais luke longi ya nzambe. Luke longi ya nzambe belela yako ya nola yo ya mutu musuba la tie masque de vie ça attache pour attache beauté ya ndenge nini et le nizo kezo maka ya batu ba nona déjà c'est pour les autres dominants. Pourquoi osala nini makambe bi makana komboro na ndenge ya mabe osala nini tala nzamba tininga na royebisa yo. C'est possible, c'est faisable aussi. Nzambalola Pambola Bino, c'était votre humble serviteur en prophète Blaise Nkos, la bouche autorisée. Les alaki le konabino vraiment kambona lobi benga biso toko yanola toko orienter yo pour que vina yo ezo sanso dominer na mboka oyo zali o dominer na musala place ozo sala o dominer na libala na yo yondo dominer o dominer nzamba zanga tena pambola yo nzamba pambola ba ino so balandi biso na bandi ko pesa mbote na technique na biso na pesi papa Charlie Kanga image pro mbote na bino nzamba pambola bino et puis na bosanité na si papa Fabrice, papa Fabrice, mbote na yo, garçon sympa. Zema Pambolo, je t'aime beaucoup, mon frère. Malgré dans son monoté Mikolo, et puis na pesi au monde ngami balé, tous ngami balé, au mot na yango Zambalo la Pambola yo na bosanité, na pesi groupe union sur intercession de l'espoir. Bambote pe ba bénédiction nzamba pambola bino banso bobo sanate tous na prière na biso avec jeune nzamba lola azanga te no pambola bino na posante na pesi papa Freddy depuis Paris mbote na yo papa Freddy nzamba pambola yo na posalité papa Jacques mbote na yo ce papa Jacques et puis papa Medar Kazadi yo yango ya mon directeur yo yango a Nzamba pambola yo na bosanité so na pesi mbotete papa Arizola mbote na yo lisusu nzamba pambolo mosala nzambe na kepesa mbote na nga lisusu epai ya mama Judith depuis Brazzaville mbote na bino na pesi mama Wivine mbote mama Françoise mbote na yo mama Soise na pesi lisusu mama
Teresia, Maman Teresia, mbote na yo, nzamba pambola yo, na kepese lisusu, mbote na Maman Yvette Ngalula, nzamba pambola bino, ce sont déjà, bon, pas soutenir abisso na musala, oyo, nzamba zangate na pambola bino, et puis na bosenite mbote na pese pa ya elle chanto, hein, Maman Niemba ya yango ya, nzamba pambola yo, akanisa yo pe, ebele ya koleka, na lingna sambe la place, aux allusions, le boka mobile tia na motema. Seigneur Dieu de gloire, na pesio merci pour tos nzambe. Na tondi kombo na yo likolo na nyonso. Noki samvula li pambo libola muna yo ganga likola via moko na moko. Na lobi ba dominer bisika bazwami na ba bureau bisika bazwami ba dominer. Na sambeli na kombo na yo Yesu Kristo. Kende ko dominer na kata libota na yo. Kende ko dominer bisiko fandeli. Kende ko dominer na ba projet nyonso zo sala. Na proclamer grâce, bonheur, paix. Et accompagner yo na combat Yesu Christ de to bonde de to lobby. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. HP Media, la chaîne qui vous édifie.